sala salukia kwe Ngolo sabe kwangezena Ngolo zaku tata twachilomba Tomuki mutuka tulendako Musala saluki twatambula Ngolo twechilomba Ngolo zaku ndenge tofaki ke nzamba kela tuna totalement kobota ezali lipamboli te eza réalité komona liboma me babotisi ye ezali baréalité yango te donc nzoto azali lokola moko oyo po ayebi ke ye akomona kemba nzambi pungutulendo te ye akolaka na ye molimo nde yango nde ezwaka nzela ya kokende kopema epai ya tata wamba pungutulendo yango nzoto akombataka po ye na molimo basuka na sor boko ya mabe bozomona donc yango wana po kosebatre ngai osambulwa na bakisa mibeko likola mibeko te na lokola mpe mibeko te mpona kofacilite makambo kutu nazali na monda momoke na likambo etali konso parce que konso normalement wuta bakoko na biso na mokolo ya lelo moto abandaki kosomba eloko te moto abandaki kopesa moto te moto abandaki koteka te moto abandaki kosala te donc ezalaki jour moko unique réservé mpona tata wamba pungutulendo okoki kokombola te okoki kutu kosimba ta mbongo na mokolo ya lelo ndenge ezalelaka kuta bakoko na biso ngai kutu nde nasenga bango kozibisi na condition de vie ya lelo moto akoki kosomba me kosala na koteka nde te popaka biso awa kisasa mwana ya kito aliki basolo ate asalaka te na mokolo na lelo ezali journée réservé mpona tata wamba pungutulendo quelque chose mpona bacondition toza nango ya kilongo nde ezopesa biso mwa pasi mingi mais quoi qu'il en soit pour ntango lokola eke etikali moke soki tobi tokende na bavers makambo mosusu kozala mwa mingi alors tozongi lisusu moke na maye oyo ezalaki nango mposo koleka ya kotalisa maye oyo etali bokoko na biso toki kinkulu ukieto kinkulu kieto tokandaki na etape oyo ya liboso tobengaki yango elebo ya liboso lokola kobanda na 1 mpona kotalisa ete lolenge maye oyo nyonso tata wamba pungutulendo apesaka epai na nzela ya koko na biso ya yambo tokobenge ya yambo na lolenge nini apanzala panda na kitelesina mwana na bango ya yambo babotaki ye wana nde bapesaki mokumba mpona biso maye manso ya tata wamba ezali epai na ye nazasi na émission mosusu nasalaka mpe na télévision nalobaka boye lelo biso toza kosimite kobanda na mbulusi kimbangu to na mama kipambita or que mama kipambita mbulusi kimbangu bayaki lisusu na rappel bango bayaki lisusu na rappel neleko mama kipambita ayaki na rappel neleko mbulusi kimbangu ayaki na rappel me na kata barappel wana bakoko ntango basaki kosimba yango te nde esali sor wana elanda biso ntina ntango na biso ya lelo mpe lelo biso toza kosibir parce que toza mpenza makolo mibale na kati ya kinkulu na biso te tozali ngambu biso oyo tozoba tozosamela nzambi pungutulendo okomona katikati na biso ezali na mondele katikati na biso ezali na bomoto et moi ndambo ya moke bapoussière yango nde topesi na nzambi pungutulendo et c'est ça yango bozomona différence eza te bakomi kotiola biso bino bosambelaka nzambe ya bakoko bosala nini tozali kaka na kolela kino ntango lelo ntango oyo na tozwi indépendance te or que indépendance ezokoloba nini indépendance ezali koloba bato bazomisalela bango moko na lolenge balingi mais ntango toza nano indépendant te donc tozali bato oyo baza kodirige biso kodirige même na spiritualité oza na posa osala makambo malamu même mpe zambi molimo ya mabe eza kodirige osala mabe neti lelo koyina neti lelo kozala na kotonga neti lelo na kopona bilongi ezali molimo ya nzambe te molimo ya nzambe te tokotinda yo linga mama kanga mingi boya mama efote linga papa kanza mingi boya papa landa jamais molimo ya nzambe kotindo te wana ezali molimo ya satana donc tokota discernement ya koyeba mpe venir esala kati na yo soko ozalaka moto motema mokuse ozali moto na kanda ozali moto na badécision yeba eza kozala na milimo mabe
toli mon ensemble epesaka moto ayeba ko pardonner, ayeba ko comprendre, azala na maîtrise de soi, azala na humaine moko tobengi jovial, humaine jovial. Babe na kote moto azaka kanda ye alingaka bongo te, moto azongo asala moki matekati na ye ya ko se faire voir. Donc aza moto oyo amonaka bato lokola pamba liboso na ye. Mais moto oyo azali na molimo na Nzambe ata baboteli ye matiti, ata baboteli ye zelo, ndenge bakulu na biso baloba zala lokola ligorodo na pulu. Et c'est ça, on a kososola molimo ezakati na yo okoyeba yango na bilembo ya misala na yo, parce que nos actes prêchent plus que nos paroles. Et c'est ça. Alors, quoi qu'il en soit, lelo oyo na bokoko na biso na zongo lisusu mwa muke na tanga bongo na sala continuité na kosote ba page bakoko na biso ya liboso babotaka bana zomi na mibale. Mwana ya liboso kombo na ye na Lukengo, tata na ye amonaki ye azalaki na posa ya koyeba makambo ya Nzambe. Na Lukengo ye moto batikela kanguya ya kokengela awa na se pe mibeko ntope kobomba mibeko ya peto pe fongola ya sekele ya molimo pe ya nguya makasi oyo ekotonga nkongo pe afilika. Nzambi mpungu apesaka bilaka epai ya Lukengo ya kobota ekolo ya bilaka oyo bakomema kombo na ye. Yango wana soki tozongi na bilaka wana ya pesaki nekolo lokola mwana oyo abotanaki epai na ye tobengi ni Kongo. Yango yoki Nzambi mpungu alobaki bana batata Kongo nini ovokanda bya bakongo dinatanga nkumbu ambe ikangu zame wasilulu abibana tata Kongo nini udie libota ya Kongo bozali libota na ngai ya bilaka mono Nzambi ampungu ine Kongo kalunga wadungila baboye babyo ngai Nzambi mpungu tuledo Nzambe ya bulingo na kokana niso pe na maso nsumu tibu zao zitimisanga lusaku munulwame mubao yekuba natinanga pasi yekinkole muti abima bena bango kosumuka na bango aposa bo moto na bango yango tako kinisa mapamboli na bango epai na ngai pe memi bango boumbu kati na mukeli. Alors parce que to bunda kima ya koko na biso na Lukengo oyo tata wamba kumutulendo apesa kaye yangana lelo oyo ememi biso asi kati na mukeli batikele fongola ya molimo pe yangu ya makasi oye kotonga Kongo pe Afrika. Nzambi mpungu apesaka bilaka epai ya na Lukengo ya kobota ekolo ya bilaka oyo bakomema kombo na ye babengi yango Nenkongo to bena Nkongo awa na mabele ntope na mokili. Tango molimo oyo eyaka kolobela ye ezongaka na Lukengo azongaka na mawa na ndako na ye ona ni ayebi kozanga mpeve ya Nzambi mpungu en soi de moi na Lukengo nazali na savoir te parce que moto il faut fongola porte comme mo ba teke yo moko zali mayele ngana na sagesse ngana na savoir ngana yebi mi akabuya bolimo ngai na kali ya kokoka te tata koko na Lukengo ba tikila kisekele ya makama molimo ya Kongo ya Afrika tango mukimo ba teko tali makambo longwa kikati na ye azonga na maona ndako pate asimba ki mutu po ayebi ke nani kotali sanga lisusu makambo nani akopesa ngali lisusu mayele mais sikoyo biso toza ko se faire voir na yebi mingi ok to yebi mingi te même ko kambula yebi mingi te batata ba mama boyo kangai soki mpeze ya Nzambi mpungu tulendo ezongo kati na ngai le va peut-être natala mutuma kati na koma chercher mais soki na komi pe chercher est-ce que na kozoya solo ezali pire soki na komi chercher malade ya liboso na ngai na kosala ba recherche mpona bikisa ye loin de là. Alors toko pour la porte na biso ya molimo toko ya pampeze ya tata wamba kutulendo oye kusunga biso tokoma oyo tata wamba kolinga poto sa liberté na Kongo pe na Afrika.
c'est ça eloko ya mutuya lokola no lolendo ozali mabele tozomona mutu musola muki na tongo sokola lati ba costume mabeti super wax abeti ba métrage makei na mutupa accident akufi azuye bebe azana morke nzoto oyo ekoki kolongwa na minute alors mpona kobatela nzoto ezali mpona orgueil te ezali mpona badésir na basentiment te ezali mpona moto oyo aluki kosalela oyo nzambe alingaka parce que bomoi na biso ya molai ezali bobele na maboko na ye soki olongwe na droit chemin eza lokolo hypothèque vie na yo na bangunya oyo bakanaka yo bakoki kobomona poison bakoki kobomona kindoki batindeli yo bamaladi okomi moto ya pasi rdus kolela mokongo rdus kolela mutu rdus kolela libumu parce que ozali moto ozosalela nzoto alors tozonga na makolo ya tata wo bakungutu lendo tolongola mayele na biso ke nga nayebi nasalaki boye nakendaka boye nasimbaka boye non toyebi nano eloko te bapapa po soki toyebaki eloko maladi soko ye na nzoto na biso tokolobela maladi okoloba na maladi ke longwa na nzoto longai na kapasite wana na mundu asali na bokomi te ngai oyo nakoma na niveau ke maladi eye kati na nga nalobeli yango na monoko maladi ekei mpuku akoti na kati na ndako na ngai nalobeli na monoko mpuku akufi est-ce que c'est tokomi na niveau wana mais po tokoma na niveau wana papa wa sambula se sakrifia natika na nga oyo nyonso ate eza esengo mpo na nzoto napoya na ngai oyo ate eza esengo mpo na nzoto bapapa bamama yokanisi ezali kaka pamba boye papa sambula avandi bana na ye mwasi na ye si babotami bakoli bamelaka kisi te tonga te eza kaka na pamba mais ese sakrifia mpona kokima baposa nyonso ya mabe ya bomoto mpona kofungola porte ya mpeve ya tata wamba pungutulengo ya kovanda po esala misala kati na ngai na liboto eza sacrifice même si papa kiti osala ngo na ndako eza sacrifice osalaki mosala ozwi mbongo nde osombi kiti osi na kati ndako ozomona le danger disparaît avec la cause sans cause danger kodisparaît te ekodisparaître te le danger disparaît avec la cause. Ce qui tolingi nsoto na biso. Est-ce na biso boya na yo oya mabeso tinda yo. Mi pesa mobimba na oyo etali bonzambe na bolingo surtout. Nsoto so mema biso na liwa precoce. Ce qui tolandi ba posa oya za kunga. Mais ce qui tokimi ba posa oya za kotinda biso. Tolbito zonge la bokoko na biso. Totala bakoko batambula kina tata wa bapungutulengo n'importe quel côté parce que totala bakoko bandoki bakoko miyibi bakoko andumba mais plutôt bakoko ni toza kotanga bakoko lokola bana lukengo bakoko suru bakeba bakoko bwela mwanda bakoko nini kongo bakoko nsaku bakoko panzu bakoko kitankanga bakoko mafuta bakoko msinga bakoko kipa mbita bakoko kimbala référence na biso yango wana siko biso totala bakoko mususu poso ko bele bakoko mususu o bakoko wana botaka na abana ka basi 5 ndoko za bakoko wana akoko wana azalaka muyibi akoko wana azalaka ndoki soka simbi boya limo yo poko landa koko wana non biso totala référence ya bakoko tokolanda mbuluski mbangu bayaki kosala rappel ya maye oyo esikalaka na maboko ya nkulu na lukengo mama kipa mbita pa sala ka botela rappel wana watambula pa ye papa watambula bakisi loko te sona bakisi loko eza lokwa na tomboki nzambi pungutolendo alors na sauté lisumuke po wana na tel sega ngo sobozana ngo déjà alors mwenda ekokita mokili mobimba mabe ekokoma malamu miyibi nde bakotambusa mokili mobimba pe kokomisa yango mbindo botala esika likambo tozali avant lelo mboka koma na pasi o Congo pasi Afrique pasi tata wamba kumutulenda lobaka na nzela ya nkulu na biso na lukengo atindelaka ye mbasi mpona kotalisa makambo nyonso mpo ayebeke mokili ekobeba parce que biso tokoboya kotambola na lolenge ya sika ye ntango tokopesa ye mokongo tokokoma na pasi nde bamiliki bakoyingila na mokili oyo ezali bato ya kisi leo tozobenga basioniste
baframason baimpérialiste bango nde motu lelo bakangi mokili baza kotambusa yango siko ntango mokili eza na maboko ya baimpérialiste bango baimpose moto po kotanga lisanga na bango to mpe moto po asimba mboko il faut asimba kisi asopa makila ndenge balobi na anglais black money l'essence de l'argent siko yo oboyi kokota yango siko yebisanga papa lema okozala malamu ndenge nini yebisanga yi papa bofunga okozala malamu ndenge nini osomona esika tozala na problème yango mpulusi mbangu na nyonso wana ayaki kobakisa mo constitution le 17 août 1922 alobi ke mokili eza ya kobeba mbongo eza ya kobeba biso tokolia kaka na ngolu ya tata wamba fungutulendo osomona siko mpona tozwa bomengo tozala na esengo tozala na kimia moyibi oyo aye kovanda na kiti mongu tokokombate nayebi soki ezongi papa loba alors ezongi ok tokokombate na munduki te oyo tosimba mbeli tokende koboma bangunda bakokeli biso oyo tosimba munduki non loin de là na Congo combien de fois surtout na est baminduki ebesi bato bakuti babeli me Congo eza litrete na toza kolela na Congo élection me banani baza kogouverne lelo Congo bato oyo nanu bazali na kati ya baframason baimpérialiste te baza koimpose parce que ndenge balobaki mwinda ekokita na mokili mobiba mabe ekokoma malamu botala lelo bato oyebisa mutu nzambe puntule nzambe bakoko malamu yango wana me lokola mokili baluki mabe ko malamu batioli badidi yesu na yawu bakumisi yesu na yawu bakoko na biso babengi bango badoki bambasi na biso babengi bango babisini bazokinga bango osomona mpo mabe ekomi malamu ekomi mabe me ndimi nde bazotambusa mboka banani bazotambusa mboka bato ya kisi bamiyibi bazoluka bomengo na bango kokotinda bafamile na bango na po to kosala nyonso bisengo mpo na bafamile na bango okomona mutu moko bazwi poste lelo na afrique du sud batongi karson batongi bandako ya ye na mbongo ya kongo bamiyibi lelo moto banome ministre noki kuna bandiko abuki ndako monene na gomba bandi kotonga ndako masalaka locataire osomona mpo siko tokolongola moyibi wana nini biso po tozala basacrificateur oyekola mayo oyo tata wamba pungutulendo atikapa na maboko ya kulu na lukengo bato bakoseka biso mpo bazoba yango modernisation wana makambo akala soko beleli nzamba kimbangu o nzamba bakoko eza bondoki soko babeleli abraham nde aza nzamba teni osomona mabe ekomi malamu ndenge balobaki mais bapapa bamama biso tozala sacrificateur beyibi te bakotambusa mokili mobimba mpe kokomisa yango mbindo moni bafavorize biloko nyonso mibali na mibali babalana basi na basi babalana mwana nanu babali ete akoma koyeba nzoto ya mobali bana baso kobota mpo baparent makambo nyonso mokili ekomi mbindo wana mpona nini mpesi ya nzambi mpungutula ye manifeste te mpo totikala libela na molili mpe na kinkolo tobengi bowumbu bozali komona babimisi bamodele biloko ya ndenge na ndenge biso toza kolanda yango oyo eloko moko bimaki mpo tolanda yango baipad tobima tolanda yango babiloko nyonso wana esalami na biloko ya satana mpona tokonde na koanvie toegale bato toegale mokili nyonso wana eza na bitomba nini alors tozolanda yango résultat toza na kolela soko omoni lelo moto aza kotelengana lobi ake na église catholique lobi ake na protestant lobi ake na réveil jésus bazo kotelengana mpona nini parce que esika oyo abandeli tondimi ezali bozamba solo te lelo na bokoko oyo aye akepa ya papa wa sambolo oyo kuna mosusu awuti papa kusa yebo mpona nini moto alingi kolanda lolenge oyo baza kolakisa ye te ye alinga bisala na lolenge na ye me nzambe akokiseleka posa me ntango abandi kotama na lolenge bo moto neza kotinda wasambula oyo ateyi alingi kosalela yango te akomona pete manzambi pungu te akosapeki mia te akoloba nini azalaki epa papa asambula na moni na ngesengo te yango na longwe orke
maye tata wasambula na kisaki osalelaki parce que mbulus kimbanga la kitola na maye ngai wasambula na eko mama yo mbulus kimbanga bande ko la kisa soki pio bolandi maye ngai eza directement maye mbulus kimbanga soki bobo yango bobo mbulus kimbanga siko bakopesa kembo kati na biso ndenge nini tokolongwa pe na kinkole ndenge nini po balobaki bien bangulu na bambwa bangonde bakotambusa mokili siko soki biso tobomi ngulu wana te tobomi mwa wana te to surpasse bango te to domine bango te yebisa biso mbona bangulu bakotika biso tozala na kimia bango bazosakrifie makila bazolana basimitiere bazolia banzoto abatikomela makila bati après yo tozokumisa nzambe bango batiko liberté yo kembela alors tokozala toujours combati soki bango bazali kaka wana na kiti wana alors pona kolongola bambwana bangulu biso il faut tokota siko na tashi prochain ndezali nguya ekobengana bangulu bambwa o batambusa mboka po tongo apikeza la libéré mais soki bango bayeli bino bakabelo mama bino mpe bandi bakabelo bayeli bino banzaka ya milai ya mabeo basala wana ya ndeka bamystique bino mpe bandi kolata yango bayeli bamama kutimi ya kolata bapantalon mpona kobebisa oyo nzambe abongisa bino bamama bolati bapantalon boyebisanga siko bakoko na biso to bamama babota biso babokolaka biso balataka bapantalon bozo comprendre siko alors mama zonga na jupe zonga na robe zonga na liputa biso batata bapesa biso kaka pantalon tata soki akomi deja na 12 ans koki kolata sous kilote yango bomoni ata na basecondaire soko mati premier secondaire po apeki sous kilote parce que kilote eza mpona bagamin eza mpona badisite siko bamama botiki maputa bajupe barobe bolandi biso kaka na pantalon soit eza pantalon telongolaka malili c'est ça alors tozolanda bango pas en pas donc nous touchons votre vie à chaque pas batali ke pas il faut tosala boye mpona kokanga bango mopepe na bango na nzambe pas il faut tosala boye biso mpe tozokolandaka na pa me na monoko tosambelaka nzambe bakoko na biso tozali bato ya yesu te biso toza bato ya yawe te mais soki batali na comportement na bato ya yesu na biso identique comment expliquer mais il faut tosalaka même différent même dans le langage, même dans le comportement, même dans l'habillement, même dans la coiffure. Tout ça est différent. Tout ça est différent. Parce que oyo bakali baki atata wamba kumutulendo, mesa ndele kutu bakokama, pe bakolukabino pe bakomona likambo ya kokama ile ya kakatona. Balobi bandu na bambua, bangonda bakotambusa mokili. Si na tango libota na yo bakolonga soki bakolinga kolongola mabe na mokili oyo tokolonga kaka soki tokolongola mabe na mokili pona bangulu wana na bango bazokotambusa mokili bakweya baframason baimpérialiste siko biso tilo tozosala na mabe toza koyina toza kotoka toza kofinga na tokopona oyo ngai te siko yebisanga yango biso nazongi nanu mwa mokeplasi wana na pona banga tamso ko chabino moi confusion moi kokosomoke na songi na place ya bana na lukembo abotaka bana nkulu nsemi nkulu masambuna nkulu zulumakeba alors tangu nkulu zulumakeba abotaka nimikoko pe mukumba nyonso bayaki kopesa na maboko ya kulu nimikongo pe alokaki etumba ya molimo nde fongola ya na lukengo oyo ya sekele ya molimo mikumba eye na libota ya nimikongo na bana oyo ye akobota nzambi kumutulendo abiekaki nini mpe apesaka ye kombo ya sika nkongo parce que kombo nezalaki nini tango aponi ye yo na kati na libota na yo nde kokangola kongo mpe afrika nde ekopesa nkongo donc kongo ezolakisa bolingo nzambe ya bolingo okosala na bolingo donc mpona kolonga etumba ya molimo premièrement en soi il faut kolata amour soko ozali na amour te kati na yo okote sacrifier te mpona mabele na yo okote sacrifier te mpona peuple na yo
il faut d'abord ozala na amour. Et amour, d'abord benda peve ya nsambi mukati na yo, oye kozala na nguya kokwesa mpeve sa mpisa kalia mpeva. Pona kolongisa yo na bitumba nyonso. Alors, mimi kobotako ba blekiye, na pese komo Congo. Balobi po libota na yo, ezali ya bilaka. Ya komema kombo ya nzambi mpungu, apa na mokili. Siko libota nini Congo ezali bilaka komema kombo ya nzambi mpungu kasi na mokili. Siko tuki biso to bimisi mbongo pitolonga komba nzambi mpungu te. Soki totongi bisika te. Teke tozali paponamite pona komema kombo ya nzambi mpungu. Notre devoir c'est ça. Osomona. Notre devoir ototanango sango ya tata wapa kumutule to panzango mokili mobimba. Totonga na Brazzaville, totonga na ba province, na Gabon, na Angola, totonga ba Kivongo, bana Congo baya koyekolaka. Po mondele toko sa biso ya tongi bake ne koyekola oya nzele ya babunga. Siko tokozomi sabana Congo ndenge nini? Mais lelo na kilongo mokotala ndenge toza kutuka. Toza combien? Ata 3 personnes. Okotala mutalbi wana lupango tonona batbuni. Kaka na mosoloni ya poche. Mais kilongo tala ndenge tozo simba mutema makasi. Mais siko wana kutu yango te me balobi na biso totonga bisika nyonso na ba province na siki mobima. Mais na moko ya batoli ya pamba to lupango ya kofutera. Et toi la pamba ezabika. Et c'est ça le problème. Sikoyo tokozwa kembo ya tata wamba pungutulendo ndenge nini. Parce que biso toyebi bilaka. Biso to makombo ya tata wamba pungutulendo biso libota ya nalukengo. Ekitina tulumakeba nini Kongo saku panzu nzinga. Ekino lelo yo tozaba desanda ya bango. Ya ba mama kipa visa bangulusi kimbangu. Ili foto sala ya bango. Mbulusi kimbangu abadeko sala bilanga na ye. Menzambi punga lobisika osapona bilanga te. Bilanga no zali Kongo pe Afrique pona kobiki sabati. Ko pasa kango. Mama kipa visa nyonso wana tika bilanga. Yo zali pona boyo. Sko yo nanga to sapona nini? Oui, vous êtes libre, il faut travailler. Il faut ça. Mais tant que vous avez ça, mbongo na bino, et ça kaka pour libre na bino, ya bana, et ko kiko tombela tata wamba pour tulendo sikate. Et ko tombela tata wamba pour tulendo madelete. Et ko yiko mema samba tata wamba pour tulendo na Gabon na Cameroun ni to na Sénégalité. Siko ndenge nini tata wamba pour tulendo ko chama boko na misala na bino. Boye bisangai. Ba papa nyonso ezali pona koklesir bino ngana kobombela bino te ezali sekele ya ngwana oyo batikala pa na lukendo yango tozali kodévoile pona koyeba bobiso mais na Congo mpona tato batikila biso tala makambo mvulusi kimbanga lobaka nzembo message oyo eyelinga itangu na koti na salle de bain nake ko brosser nzembo yelingani donc ezola kisake tango komi pembeni nazaka mbongo ko ibate me boyo kama doza ko makati na ngai ntsololo yeti kwiza muti ya Kongo imavo wa mbotesi wa kuluka tsololo yeti kwiza muti ya Kongo imavo wa mbotesi wa kuluka Ema tizi ebi mangu lutomba, lutoma piama mukwiza kena. Ema tizi ebi mangu lutomba, lutoma piama mukwiza kena. Ose utulolo kama sumumeto, patizi itumwene vansa. Nasuki sina mokuse. Tango na kosisa botu na ngai nzembo la kisinini message ba uti ko pesa ngai yango pona lelo pona bino na biso ba to kisasao na bana kitwa dikaba solwa ya kisanga ya bolingo nyos message ba uti ko pesa donc les jours maintenant est proche alors ba papa total ngako tunayebi saka bino ngosala ba poto bolia ba burger bolia ba shawarma Bongela, bomata ba metro ba treba nini bolata ba costume bolata ba puta nini subino boko envier mais comme moment o envier siko tawa ba pongutuleni to sala misala na ye
to me makombo na ye to pesa mabe na biso nyonso moko to bikabe pa na ye to sala misala na ye to kumisa ye to kembela ye to la kiseke azali nzambe o azali na bato pe to pesa ye lokumu ekoki na ye esengo ekoki na ye bongo biso pe to rebatate lakisa biso ke tozali bana ya mokonzi monene oyo azali pokolo ya se na likolo opesa biso te bokeseni kati na baoyo bazali kolanda bangulu na bambwa mpe kokumisa bilimo ya bikeko mpe ya bapaya ota bokeseni kati na biso na bango nayebi ke soki biso tolakisi tata wa bakungulendo ke aza mpe na libota ye mpa kolakisa biso ke naza na bana et c'est ça le problème mais tellement ke ntango epesi biso defo tosolimite nanu awa balongo bazala na bino si vous en avez comme question bopesa ngai lokola na nzembo nakoki koyeba matondo na kombo ya ngolisimba papa justement question za o ndenge uti oloba po ndeto ali awa bato mingi bayebi ki Congo vraiment te et puis ki Congo eza pasi mpona comprendre yango okoki koexplike biso kaka mbangu mpona nzembo wana oui Sololo yeti kuiza muti ya Congo elingi koloba Sololo ezali koyaka na Congo soki motema no ezali malamu nde okobika okokama nzamba sopona ba oyo bazali na motema malamu oyo basaleli ye balandi nzela na ye bapesa mabe mokongo nde bato wana nde mutu bakobika Emasivi ebimangulu tombanga mutomasia mamukwizangena lokola bato basolinga kobibongisa te oyo bolukaka ya kosamwa ya pasi ya mawa ezali koya ekomi penepene alors na lelo lokola toyoki yango ndenge lobi ose utuloloka masumbe to pasizi gitumwene panza elingi koloba pardon tata wamba pungutulendo limbisa masumu biso pasi mingi tomobi deja na mokili ebongo tomona lisusu pasi na yango na sikoyo ntango biso toza kolela masumu ya mabe na biso tosongela lisusu mabe te tose sakrifie parce que na kati na koponama awa soko mibongisi te kombo nzambi pungutulendo kotikala na monoko ya pamba okokende nzela moko na bato oyo bazali na masumu bato baza na kindoki bato baza na kisi na kindumba yo mpo kotanga malokola bato wana alors c'est le temps ya kolongwa siko na mabe kosenga bolimbisi yango lobi ose utuloloka masumu meto pasizingi tumwene vanza donc na lelo toyoki message biso tokomi sikoyo prêt tosenga bolimbisi po tomoni deja pasi mingi na mokili nzamba limbisa biso na kati ya kopo ya pasi wana eza koya biso tokwesama nango te na kati oyo bato bakopona makopa kobika biso tozala elongo me tozala elongo na bato bakobwakama te ntina nze mwana mokuse nasali symbiose matondo mingi tata wamba pokutulonda batela bino atambo na bino kosonga malamu na ndako bisimbi ya nzela bakenda Muna pepe Yalongo Pepe mubisani byako Ngolo zaku Tata twetilomba Omuki mutuka tulendako Musala saluki twatambula Ngolo twetilomba Ngolo zaku Tata twetilomba Omuki mutuka tulendako Musala saluki twatambula Ngolo twetilomba Ngolo zaku Tata twetilomba Omuki mutuka tulendako
musala saluki twatambula ngolo twetilomba tata kulumuna pepe yalongo pepe mubisani byako yalongo pepe mubisani byako ngolo zako tata twetilomba omuki mutuka tulendako musala saluki twatambula ngolo twetilomba ngolo zako tata twetilomba omuki mutuka tulendako musala saluki twatambula ngolo twetilomba ngolo zako tata twetilomba omuki mutuka tulendako musala saluki twatambula